Mon centre n'a pas Eric Babana Bolingo en 2014. Bakabona en 2016. Il y a déjà bêta mon centre mon sinzo. Il y a déjà bêta mon centre mon sinzo te. On te expliquer on a répété bien. Mon centre n'a pas Eric Babana Bolingo en 2014, Bakabona en 2016. Et ça a un rapport mon côté. Tu peux pas Eric Alingi ya bijou. Et tant que mobile on a moi si alors ba en vérité. Encore hier bisa bijou vérité na reta que ah na le cara na film pas théâtre comme mon centre mais ba bolingo ngana to za na ngeza te auto sala na papa ka expliquer bijou vérité. So yebisanga na 2016 papa Eric ebala na bijou na tango. Comment mon centre ko luka susu awa nini. Mais nene ba bon na ngosko mabe ke yo yebiki ya utakina nene simite moko linga ba entourage tout soit kana meli. So ba mona kama beso ba mona ka on n'est pas na bino mibali. Na on bien parce que nga na nzambete. OK. Papa Eric ta ka na mo centre ka susu de ka linga mta TV. Eh linga bijou. C'est qui bon ka susu na e nene. Te to ba za susu pas susu c'est quand il fait linga ndeur à TV. Oh ya ya. Jesus, oh minha vida, oh yeah, yeah. Hey, hey, Zambe na bomo iseyo. Na ikola Sabino va produire na biso auto sailaka, ongam kopie na sailaka. Oyo eza whale elongi, oyo eza whale ya nzoto, oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Toza na crème oyo etretaka batache ya maboko, acné, bouton, soza na ngo traiter lèvres na yo ekoma rose, toza na savon, toza na lotion. Donc, vous contactez puis sur WhatsApp. Bienvenue à tous et à toutes. Meilleurs vœux, bonne année. Exemple télévision, le vôtre, Barizi Baza, monsieur le journaliste. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission, partout où vous êtes. Le vôtre, monsieur le journaliste, toujours dans le compte, il y a une émission Vérité Plus, une émission socio-culturelle. On a présenté la Rabino, on a pour une analyse, pour une invité de marque selon vos demandes. Alors, les autres, on a la analyse, pour voir la télécommande, pour se faire un là, pour la télécommande pour Bolanda. Et puis, les autres, on a un botaille, bolinga kepemingi, Seria Bato Gabriel Tumba, na analyse pour Boyambaye, pour se faire un mukolo liste na lisu. Donc, tous a retrouvé à moi le solo. Tout le monde qui actrice Bijou la Reine, Abalaki, Papéric, Mamba, la Suisse. Alors, nous tout le monde a toujours après Balibala, maman Ramboisan a raté pour Ebima. Mais tu comprends que tu l'as dit, tu l'as montré et comme Bijou la Reine, Banda Monsanto, Boye, oh, Abeti Monsanto, Monsinzo, maman Ramboisan Bimika rebelle, tout le monde a bandé quoi, Libanda, oh, Bazara, naturalité, Bayaraka, na ba live, na bango, il y a 3 heures du temps pour nous regarder n'importe quoi sur tout ça pour autant pour vérifier l'information. Vu que Bissot aura ça. Na ekolukana na botai po azape moko ya Lisboy Fondation par la DSOB. Tout le monde n'a pas puissance à la DSOB te le pourquoi parce que Bijou la Reine pas travailler na ye. Mon centre peut aller cap na Lisboy, trop solo yango nyonso awa allant et à large. Mais laissez-moi remercier d'abord de qui est derrière la caméra. Merci infiniment à tout Seigneur, à tout honneur Yannick Chamba, Babi Nicolo, Tuzana Ebo, Messan Robin Anga Barizi Chamba, il est mon papa. Moi encore, moi na Chamba. Donc voilà, mon papa Yannick Chamba. Nara pena ma papa belé, papa nanga pe Julio mon amputu. Ya Igoto Kamazi depuis Montréal. Yannick Chamba monté ma mère Clarisse Ganga depuis Londres. Maman Mato, gros bisous na yo. Donc boss bon séjour tozano a ndanga Kinshasa et koleka très bien par la grâce de Dieu. Merci na Shekina Vumbi kala tepe toko ya mona mboka ya Fatibe Beton RDC Mboka Elengi. Donc voilà, merci à Malika Rafat, bonne année na batignon sur Bolirangai. Alors deux choses d'accord on a fondé pour dire déjà bonjour et bienvenue à Nene Botaille. Bonjour, merci Barizi, Banza, Nayope, meilleur V. Bonne année. Merci. Ceux qui disent que comprennent qui quoi, ils ont fait dit.
ba fendi mama leki na Renate mtapienga oh il faut ko apienga ba colite oh nga na katikati koto mwana Gabriel Star na ye koto mère leki Star makasi faut na ngate mon zézé dans ma famille Renate il faut ko comédienne yo pour la comédienne analyste ya Gabriel comédien et puis bino tout bozara ba kombo pe de toi les ongala nga to faut ça péter bo héros et ça on répondre au téléphone na foule héros pas dossier oya ki pe ka malem benene type aux avoir place fanda na fana na nkobo na fanda te poani na fana na ngate na oye ba ke un jour pour fanda pe boy qui mi a pe poser te barezi omoni ngata na yaki na ndenga internet te na ngata ka na fanda ta na ndenga ki comment na ndenga ya bulo ozo comprendre parce que dans na pas présent dans la die sobe na zo ki mata na fandi sobe na beka na lata Renate na nzoto po de asa ba film oyebi on lo bate makambo sobe na bena lata Gabi sur les pas mes années na benga ngo les avantages na ngana mi benda bona to sadina len na ngamona bongo oui bonde sala pour ça maintenant me marata sac ngana ora solité so na me marata Renate sac na sima il faut ko ba mona nene ngape kana bima ya Gabi kutu non parla pa yo ebika yiwana ngbende ngomba so na ndenga indusa magepe ka ngombe bimisinga me na lende eka toujours to la sinoka ke makile sala voilà merci beaucoup Nene Botaï plus au qui nga na annonce tanga na annoncer aux avec qui wana kuto tomboka parce que tailleur na tibo bunda pour elamba ya mariage à Bijou la reine ici la quitter mais habité ya robona no libala Bijou la reine kotala que lelo ba comédien ba koma ko finga bino bo surtout bino ba ambasi bo koma belema ba ensuite et pas ba ndeko libanda ba saka ba live ba 3h 4h du temps donc kotala Bijou la reine pas qui libala impressionné ça qui non ndeni merci Barezi mbote na Bijou la reine et puis na paperi qui ba mbote rotozali donc ça lenga bien vraiment ça na besa lenga bien ka elongi na zalo kuta et ça la kinga ma bien baza ba ya oyo ba kombo ba sala ngo depuis kala ba CD ba cassette mais na tamoro boelo to comme na monde mais c'est Google nzamba sala quand même bolo bali c'est pas facile photos à clair ya Bijou akoli ya Bijou na bana bakoli mais comme on a le roi paperi kaza papate kaza tonton photos à clair aye pa bali ma 100% to moni ba mabala to kiango biso tuna yo to zalaki ba civil ka futo et ba ka union ceza donc c'est pas facile les angolo union so pesa mili mutu natana et pourquoi pas to sepela donc c'est ça là vraiment bien voilà et ça qui est bien mais les lo oh to mona ceux qui comédien bali to comédien na bali mama kamuzaka zaka kilikili to moni bande kwa libanda ba ko sabe mission oh Bijou la reine banda monsanto abeta monsanto mosinzi yo za analyse bo me kampe ko to so na le kamango to me kampe ko yeba Barezi omoni ezo sala pasi omona ba lelo to pesa ta maman Charlotte raison tanga ba ki besi maman Karine maman Charlotte ko oh mais oui Barezi na ça sérieux et belé ba quand sa maman na lobeka pona janvier na Yvette Kalombote et ça message maman na pesa surtout comprendre que dans monde da message Google bata esprit mabe baza voilà parce que tali ba analyse ça manga otanga ba kombo po ba ka ça sorte ba kombo te po ba luka ba fula voilà te ba ndeti nga bino te nga ba réponse mo pala ngeza lara to répondre te po to fula yi so na tout na ko fula ngo nanga na biso bango tout biso tout mutu moko te na part ne ba indien ba chinois ba otale bazate ba chinois ya Karine Mokonzi te c'est-à-dire ba vrai chinois comme ça to yebi ba lo ba rire bazate c'est-à-dire ba tala biso na bango kuna ka ba diaspora on se comprend so tant bato ba otala biso na bino ba otala penga so ngana ko fula ngandeni na bisao on se comprend donc so ba otala ba bi ke one oh ba bi na bota ini sur la lisu na ba keri air na lingi na kota western air na lingi mutazini code da chinois azate mutazini code indien azate biso tout même tout azate mutu beta na ba tie déjà na liste mo ki star makasi ya internet azate to ça clair so na mutu ba ko tie star internet ba fi photos à clair so na Karine Mokonzi ba tie star na ba combien na journal te so boni biso ba mbolo to na sima et puis le balanga qui on répond te pour full non c'est ça que Sony et puis ngata na ngana le balanga te mto répondre nga yo kaka to salé la raison ka le apparent c'est tout ah oui ngala Barezi suivez les guides to se comprendre les comment internet ya le bangam na lo ba kuna zong ça peut que d'été quand on a ngablo on a te pour na ta yo répondre ngata yo kaka mambo na lobi c'est tout on se comprendre quand la ba live ba on so ba mo sali banda ba HM na ba EC wana kitoko te en toi nga manaza qui choqué kota la mission na live ya HM azu photo ya Bijou la reine na papa Eric atie yango na live batu musu ba kota ba maman musu ba kota ba finga ba maman musu ba zobo et comme écoute même guerre ya batu donc c'est-à-dire ba diaspora na live bo swana c'est-à-dire
Comment contredire baza ba maman ba yebi nzambe ba rezi baza bato baza na bo moto pe ba na conscience nataki maman mo alobi ki bo moto ba congolais ke wapi ndeko bali bozi photo ya yena mobile ne boche bo sel basala ba direct bato ba critique ka pourquoi HM mobile na za wapi avant on poti pas moto longo no pa na yo HM non azata mobile ne ata photo ya pamba te otela biso to mona mais quand même ya bijou za moi so akoli aboli aboti pe bana ba koli mais to moni mobile ya bali mariage akafa honoré ya bino azate ya bino bato ba bona raté non tango tie o sai live o baraka oko saka ba congolais vraiment ya bijou rien na scène mobile était yo no lingo tsa bongo pa benga ba fingaka eza biso ba jeune tout biso to yebi on to yebi ngo voilà koko sakyo ba diaspora ba finga yo tie wana Tindika Chakal, merci pour le rappel. Yo, tu peux pas finir. C'est-à-dire, ça yo bien. Pour le 22 que Zambon a mis Google. Et c'est esprit ma bé. Bobo a que maman chante avec maman. Maman, avec Internet, et esprit ma bé. Qui va monter célibat, tout le lingue célibat congolais. Natara ba finir moto pour le 22 pas mais c'est Google ba pian amour. Non. C'est pas bien. Maman a masumu. So tel pe belé on a. So tel maman a besoin de bakina. Aime sortant na bible à le côté. Acheter une leçon ma casse à le côté. Mais poto rappel na ba te kope sila poto ba non ka bakena ka ngope na luka bakena na mona te ba kota na ba live na 3h du 4h na ebite boy non na ebite nous me donner na poto to ebite so ndela changer ta musala to ebite na o ebate ki bo moto siliba quand ça peut avoir 1000 euros qui vont monter siliba tu ya bijou rien na bali mariage qui toko moi c'est qui toko mobile na pesi couple qui toko yo tango so prendre retirer photo bien photo moi c'est mobile ba bando finga et puis na comme na ndeko ya papa Eric moko akota ki na live lobby na ngo pour expliquer HMK papa Eric aza voyité papa Eric aza ça ngako tu na ka mabe fallait pas akota sous expliquer fallait tika HM on a kumbala na ngo bongo oui c'est pas bien Barézi c'est pas bien. On m'a dit banaliser comment ça m'a bandé ça porter comment un motema mabé autant la mida qu'on a ça ba live ba bijou la ba belle vie a salé li basila a salé tout consort que ba ça ba lever tout consort ba to ba ko lo bater mais on a ba que le mot to mona maman prophète et ko maman le kuta bozu makasa répondre maman prophétesse Fabo ça peut banaliser maman prophétesse on a sort parce que on a biso moko tozo semer bango tozo livrer bango et bon yeso ka lenda kuna bimé ça m'a bébé le pourquoi na biso boko ko défendre te c'est pas bien ça qui to côté ozomona voilà ndeto za na ba vie ba rési et ça ba parcours à vie mi balo ba linga biso photo en général to e ba te que non ba reza bimana o na te par exemple ya so soda mutu moza libanda bien za na Lubumbashi bo sa songolo pakala o linga mais na ko tuno na mondo bimana nani o yebi sanga vérité te po so ko me ko ba vérité em susu na ngana ko lae ko ba kaka elo ko zate to zape na gagner na motema nene to zape na magité to yeba ke par exemple makina o tu eka ko yeba na kana sima wa yo pe déjà au côté pe la boli wa pe tika susu ezate Barézi eka ko yeba na kana sima tant to ngato sa to na tima kama bongo tenga na kuta na mote to aka ko yeba makaba ko na so ko na ba mbeko ba bomba to bo za to yesima tira Barézi to na le ser bicho et ça ra mona mayelo vous comprendre tant to ko na ba ndeko to sa to tenir compte que mutaza nzambe azata ko yeba ke mobile wana le karana oyo o wana songa sauf ce za balie moko wana zaki pire a ono yeba voilà Monsanto aza camarade na ngana zane na Lisboa pas présent dans la vie sobe là so za na pesi ba moto lever dire Monsanto aza fimoko na ba moto pona se pesa batute Monsanto ana ronkinete a peu fi des problèmes te Monsanto ba côté ke benda zo ba simba zongisa ozwa ete ozo comprendre ba réserve to za clair ba to yebi Monsanto ba ndenga salaka Monsanto na papa Eric babanda bolingo na 2014 bakabona na 2016 na ça juste mambo na zoloba na kosa te na yebi mambo loba po makambo wana pe na yebi yango babanda na 2014 basilana na 2016 so yebi sanga na 2016 papa Eric eba na bijulare na tango comment Monsanto ko luka susu awa nini batika pe kozana na ba guerre te parce que Monsanto da fi wa respecter non ba ya wa kuti aloba na ngango mille fois nene nga ko sala ki bomana na bijouté po ki bomana peza wana te na papa Eric tolinga na ka esimbité to kabwani ndemo na ko zonga mo mkende mo loto monaki Karim Mokonza lobake mais c'est pas ça baguna était bolobi aza jalousie oui c'est normal tant mais c'est pas genre na vie à Karim Mokonza Karim Mokonza bete wana ça baguna ngate OK
mais c'est pas vraiment que quand on a chigné titi tanga lembi habité le quoi mais c'est pas on dit kana linga moko ba tu a TV ba to sango to mona ki ayi pande on biso gastemo abali fete ke café ke zongi lelo ba fandi pour te dire que l'autre cause là c'est sing to bana niti voilà et ça gravité et ça parcours à vie muto ko li kana parcours na ye mais nene ba mona ngo comme avec yo yebi ke otaki na nene simite moko linga entourage tout soit kana million so ba mona kama beso ba mona on n'est pas na bino mibali na on bien parce que ngana zanzambete OK papa rikita na mo santo loka souci de ka linga mta TV linga bijou c'est qui bon ka souci na nene tetol ba za souci pas souci c'est quand il fait linga ndeur à TV OK vous comprenez mais peut-être mon thème appelle tout ça mais quand na million to sangi sango nyonso za souci so to tie souci faut pas to vivre en hypocrisie parce que to tie za souci eza ndeti nga bona ko loba ke par exemple na vie na bimana musicien lobi misia balanga eza ba moko ba souci na nga souci ya kolela ko kufela te mais na vie na nga un jour peut-être non mais ça par exemple que misia molo babalanga na ko la peine misia simité mais non tu peux kalisa misia mususu na ça sonne tolo ba papa ritanga moni ke na mo centre simité oh ya zo linga pas mo centre opesate oh ya zo parce que ya ki na via mo centre na ndenge ya bien mais vu que mo centre moni ke eza ba guna eta ba chona été ano ke ne ka terre à terre papa ritanga bako ça fait ba prépéter quand tolo ba ka vérité ba ndeko ba diaspora na ngano makasi donc toke on a bongo on est dem ba kroni mama to esko na ndenge ba comédie eza na juste eza te ke ne ba polémique ke zongité voilà kutu wana ezaki mambo 2014 ba sina 2016 na 2016 on a mosanda kutu na bijou na ba tournage parce que chaque jour ko soit des raté kutu wa ba kroni mama to mona ba makelele ba analyse kendaki oso mona mosanda na bijou ba analyse ça de l'autre côté ce qui ni tete za na ndoki wa comédie ko benga ba ese pono bisama mo zanga tina te me bonga pe boye baté comment que esila na mona ndenga mabete ya sans polémique ya bijou babi ke wana leki ne mo centre ni problème parce que zate ke ya tambola na mo centre beta mo centre mo sinzo te voilà mo centre kabona papa Eric babani na 2014 Michaud de commissionnaire Michaud ebikatu na très bien Michaud bozoye bina peso bambote soit kaso leso ke mambo batalize wa ebele ba yebia OK vous comprenez eza dossier akala ya leloti ngako na kamati ba ese ba selo ba analyse ko lamsalika moboye et puis tant baila bato baila ese ba dossier ba expliquer ese ke dossier za 2000 tel ata yo comme ça ngwa grave ndeko comme ça mais eba keza so ne ba bimisa ngo ndelika moboye c'est ça sikoyo ngako de lekele ngato na be dossier ta dossier lelote voilà bala na ki bo manate parce que bazalaka très bien ce qui mo centre qui ne fait ya bijou te po ya ki ne kakate ata pa ya ki bijou pa ngasa le loko te po bazalaka bien bakuta na ba tournage c'est ça oya libala mobali o mona fani kuna mo mususu te et ça la passi ba résultat za clair ça la passi ce qui mobile wana na boya ki mais ce qui yonde peut-être mene ko lignate mobile patala na ba sans fane ne papa Eric azabon habité na zo décision vie na quand même na adjo na mona appel sans fane appel na famille Kombo ya maman Monique na Luanda c'est pas facile à créer pe ka chemin na mususu donc il peut profiter mo sent pas comment na mutune déjà kala peta zo bima na famille na bango boya sa blo mo be ko bem sa peine de ko makam na e en ce mobile moi mi ban ba libanda ba oyoka trop ba na oyoka trop magé esa ope se mi bala poto ba la comédie mais mabale zo ya ka ya matapoto muto kangane ma mso nda masani ma pe ba yeba ke papa Eric aza mona poto te pourquoi tu me ba papa Eric a mona poto te papa Eric aza mona non non ba ka mon bali pour na poto boy mon bali pour na poto te papa Eric a ma bête quand même voilà aza bien loxi eza même voilà bon sizenga le longa ba rezi so mon bali mo amela noir anoir laka ngai nene so bali mo anoir laka to se comprendre ka za posa za responsable za cadre ya problème te bato belé ne ba komisa o no na bandenge na bango ozana lox eza problème te bon ba misa ba lox na comprendre le mot c'est que bato ne ba no la baza ba inconscient yango na peut-être ba mona makambo sala de ba baby ça peut-être ba baby ça ese bon to tombola pe noite ya to tombola noite là to zo ba ka tuka mela na maza na voiture na to saka ba par exemple na pas ba comprendre par rapport ne pas Eric na lox yango ba traiter bon Marius Munga azaki grand journaliste si le lo azaki grand journaliste mazaki na lox c'est le côté lox c'est tout ça ko azaki na lox c'était barezi mais ça pas irresponsable vous allez député la mission mo azaki na lox à côté on ti parler ça dérange pas, oui. Mutu so ko za na lox te bomoni mobile mais mobilité. Voilà. De bijou le ko papa Eric na lox ne ba mais mona bandenge na ba papa Eric za parisien te. Papa Eric mona poto te papa Eric za mona Luanda c'est-à-dire aza mona maman Monique na Luanda. Donc maman aza congolais mais ba fanda plus na Luanda. Parce que ya comment ko ya ki to vi ke ko sala ba misala ya maman Monique ko landela ke ba chanter ba blo da pesa maman Monique a pesa ba confiance parce que aza na tonton mo aza sérieux. Donc maman ya papa Eric
na maman Monique na Luanda baza yana l'équipe pop. OK. Donc a confier yé na ba bien na yé tout. Yo mon papa ka s'installer ta base na ki parce que ba biloko belé maman Monique eza na tout. Oui. Ce qui maman Monique a dit que wana mwana nga za voyer za balo on peut se charge na pourquoi. Jamais. Non. Ce n'est pas bien. Quand le monde ba tie photo ba bando traiter. Bilama na papa Rika là ensemble là ça est pas musicien. Voilà, ba nga mon normal. Ouais. Ba nga mon normal. Na éviter le ba kam place na ba sali ba live ba no seka na luki ko mtuno makolo na monité. Ezaka ke motema mabe ko ka ko sali ba comédien ba bala raté balika mi bala mike balika baza boye mutabala bozu ba photo botie pour na ko finga. Ma bien bijou aussi ça papa Rick nzoto. Eza buzoba parce que y a un sens té. Bon, likona on va ta si c'est nzoto sabali. Au moins te que ça sonne. Soit bala qui était et en bala bijou za neti le côté les bala était mais mo bala ya honoré ba qu'est-ce que loko bo suana. Ya ba live na bango po ba kontra ba finga ka c'est pas bien ba rési. Eza qui to côté. Eza neto za bona biso na bango makila ka mo fonctionner. Voilà. Biso tout ba congolais quelque chose na poto, quelque chose à awa. Mais ok autant le monde a reçu photo de kono mo ben o te bazo finga bazo kota et ça bien té. Mo kile ke mabe. To ka peut-être Covid en to ke na suka mais yango bandi so ba 4e vague to comme na 10e vague parce que mabe ezo si la té. Comme là comme na motema mabe moko impossible. Parce que pour commencer ba niveau na et a kitoko côté. Ndeko saka obotamne papa moko maman moko té. Ba résine de kolanga ah pour na telo mo be ba finga ba résiter non ça la monter. C'est ça. C'est pas bien. Na ndi ese na émission lo ba binini. Non finga papa c'est matière bobo manoka mais na ko sala ngote bobo amutu nanga. OK, akosala ngote pourquoi parce que makambo asalaka eza mabe. Donc on a à protéger bobo oui. Na pe na pété aloba bobo mais dis-moi que nazaka na maloba na lobi ke akoko bimisa ba dossier ya bobo te. Pour ne pas monique eza mabe. Kwa za mutu na epé. Kate to choka mutu nete. Pas monique mambo ya sala kawana eza mabe. Donc c'est que bateau ya sala wana basa bimbesi. Bateau ya sala wana basa mabata. Yango ka ko sali ba vina bango. C'est ça. Pour ça qui bien. Fallait bimisa pe bobo. Mabo bimisa pas mona ke eza mabe. Parce que loko eza mabe sala kango pona. Pourquoi? Au moins que ça motema mabe. Eza motema mabe. O sala yango. Nadine combien de fois? Nadine mona mama ya biga. Oh. Maman va connaître maman biga. Ah, au cosine. Soto si na ça to bon ça na nana yo na mo yo a mystique. Ah bon? Bana oboli misanga. Na si bato mbele bo mona nga na sala sous ese ba live terre. Na sala ko so ba droit de réponse te poani. Toza batu. Maman Clarisse un peu son mot à mongo. A benga maman na benga ta ba 30 minutes. So esa bite tinga na tika pona na banga ite na tika ne po mama na za mongo lo bala ngate. To mona ba baluba bazolingana. Esa za mongo nene ko kipa makamnete na sete. Osa mabe ataza ndeko nanga. Ma osa mabe ozo sabite ma batu. Ataza bokile lo kondo azo toucher batu. Sadi so to komi ko banga na katina niveau po to bokile lo kondo ça to banga penza mbete. Voilà. Tu vois? Photo kana mawa. Et ça sert à bloquer mon choc bandeko tant yazo seka le venda qui a su mbongo bandeko ba tout ça mabako ya kitoko te to ya misalo pour landera ba vie privée ba comédien te tout ça clair ko ba rési tout ça lango bien to ya to ça musala au c'est-à-dire et loko est très important mama ba mise et lobby makametali mboka so pe 5 to omoni ko signaka no mama politique ko lobby so pe to tiki te ba rési nena ngabo ma rési ba kangi nena so na voice mo mabe azana droit c'est la mo live atat chaque jour parce que ça mabe comment yo zo tonga ndeko comment yo lingo bomandeko wana so on banalise bongo ata 10 jours to condamné azate mais kokota na vie ya mutu o azana peut-être mibale mi sato mibale yo zanani pour ya ko sele live ko changer vie pourquoi yo zanani et sa vie privée na ye yenda yebi mamna zo sana mabela malamu ozana no fando bake mi bala poto boka katena ba comédien ozanani to mbala poto ba ko bala ba comédien ba kana mbongo na yo to baba ndeko na yo pour arrêter babolingo pe bando banda ko sa banalise batika pété bango ba bala kaka c'est ça yango tende to ya ko samsala oyo notre pas comme motema mabe tant yo zo sekozo ka bien et a kito côté bakangi ese dépend na ma chaîne deuxième fois ma sosolate naza clair nazala motema mabe na été sauf que mambo esa anda comprendre te o mani bato ba pemela ba esa OK nango bien te ba mabe so balinga ke ba c'était massa au sala boulot qui to côté faut changer angle faut to ke nango bo c'est ça muto aligner muto parce que comme deuxième fois peut-être troisième fois et ça passe la bombe ça passe pour bato ba yana ba CCC ba carte ba CCC oyebi ba ngote yo mono a danger au fond de mutu 30 € bazui via comédien moko ba tekelio o le ko se lève au seki ba koti ba commenter ba fingi bande konde kona pa tala msuni ba finga et ça les passe attention adoki akobela pe baba musu ba ko ngaba kambote
tala ba réseau mokili ya mabe attention te adoki anyonga tina suka nango mutema pe suki nako kendele pe moi sauf quelque part na côté le pe en côté lo o le ba ke zo te soyo parce que tangi kombo na yo finga ya sans problème na ata zanduma za mibali 1000 et concernant na ni na ebisao so de indicateur maso yo moni hotel la vie na vraiment oh ils ont les canaf parce que toi mais est-ce que abagala lo ba makama batu ba on bazana ba sujet te yango na ebiso na na benge na bi ese mona mama ya biga okamwe mama ese dépend na makomone mama abiga lekine Fabrice na Christelle yemo place atata na otanga bakombo okamo akamo nga to na elaka evia mobali ne papi parce que mobali esa zane na ndako kwa bota na ebana wala bako papa daddy aza mobali ya kamara na ye abete mosindo asasa live wa okosi nene tena tuni question te kasi mobali ne moko pa commander ya ye mazaka ya muninga na ye abeta mosindo Jésus Christ na sala sokoti na Toronto mamna oloba batalanga depuis kana Toronto ba mamna oloba mboko ngo kiminga so na Toronto batu mamna ba bomona mambo na oloba na loba na ye na Toronto kaka tango adaye ba guerre ya gadi ke zongi kolala kolamuka pe yo lokaka ba via batu zaba elo pe yo yango pour te dire que tout ça na mabete pour na famille nga pende na bana na kamnanga tonga na ka toujours ka via ba rési vie interne OK femme na ba keba ba luken pe yo ba misango parce que toi chacun mtu na famille ya zama makamna ya mabe so ta yo zuno yo te ko sela live pourquoi ze lombe na oya batu on dit que bango baza ba staff ba supporter na moment pour poser star parce que quand on peut regarder TV akasi biso tout toi ba star peut supporter na beto na lele kana la muki parce que net vie ya maman papa pesa déjà to ke ba moi mais na mona na eza mon importance yo sele la éviter ba réciter tout ça clair na mona yo sala ngote parce que na banga c'était mais na mona ngo eza iloko tenga na ye ka misalo na ka te pona za vie ya maman ba ese na lo bakazaki na ngola akenda ka zongisa wana ponda mate na sinde ko on de pas pesa nga zela mona na sela ese do onene ya ozobanga ngabite ebibeke na banga makamute meza yango te lelo so na tanga ngoboye kaka ndeko na otozo msanga lobe abineno moni so bozo bimisela ke mamba vine tando continue ngabi OK na koya no mena kota detail te yona bengi ese dépend na mwana ya mama biga ayebi wanga na famille te koma mama bango yango wana leki ne Fabrice le na ngola mama bango na teka bakabelo makambo mama na banga sala na bana ya batu na ngola ese dépend na ma oyebi. Et puis makambo message on appelle ça batutu bazana bangola parce que message uti na ngola ngafana na ngola ngana kenda ngola okenda te akalufu na yebi yango ndeza te OK monika be alo baka ba comédien makamna bino senga ese dépend na ngaza na kid kasi to saka ekeka ndemo na kenda na ngola te ata lufu akenda te na yebi yango te pour te dire que to sala malamu bata mo biso okenda lufu ngai OK yo lufu ebidote donc yeli o karabo yeli kaka ndenge yeba memela ke batu pe ba femme te ale qui c'est trop comment ndeni écoute maman banga beta babomba makasi batu balobaka te et puis batu kanda te c'est maman banga tika batu belé batali te ona lo bango na yo so voice na ko sa te na sa konde te na lobi bien na respecte ta parole nanga voilà aza mama boti ese obotanga sont pas bien nazo maman na mabena madame na lo bango te mais dis-moi na flasher mukepo et ça comprendre que tant ya ya ko talemba vie ya batu bango batu pe yepe maman na pas ça ba vieux batu oyele pe basali pourquoi batu basala ka ngote pourquoi nga bana ba pesa nga news maman bango un mois na sala ya ngote pour na bangete pour eza ona yela te c'est ça so ni ba sali yo te ko sali batu te c'est pas bien to ça musala juste ba rési na bendeli bien ko ça analyse ma bete ba bomi mutu oh po yeza mimi ko ta ba comédien on se comprendre soit azala pas ba comédien qui likambo aza pe belé na ba numéro ba comédien abengi soit intel ba yebisi ngoza boza o meso ke nata na système ba yebisi ngoza boza te ese ko tanga na live makambo ba yebisi za bongo te ngana koloba bo c'est ça ya zane na problème te ya bika bande ko no ko ta ba rési na 20h ba raison lo makambo ko bobo yokaye ezanga te ache on est appendé mususu mais ya zana ka makasa ba 30 on ba 20 euros atinde la rabat tinde ke bodio na ba makambo to ba tinde la pas contrôler te pas landeli te le pour ayela on kaka ache ba tusu no binga ba ofinga to ba ofinga ba bande ko na bino c'est pas bien que to ça bo traiter ba on bo ba comédien fuatu o ba ça ba star fuatu problème ezate ba ça ba comédien o ba ça mboka na biso ba ça ka vérité mboka na biso c'est ça. Mais il y a bijou beta mon centre mon sinzo. Il y a bijou beta mon centre mon sinzo te. On va expliquer on a répété bien. Mon centre azana paperi ki babanda bolimo na 2014 bakabo na 2016. Ezata na rapport mon côté. Pourtant on a bijou ta na mon centre te, ba yebani pe makambu te. Mon centre on a fait ta bona pe na batu bekirite. Après c'est bijou yebaka mobile nete. Mon centre ça na mamaye moko so nga ke cop ke. Mon centre moko fana boy. Bo so ça appelle le côté maman na ke mutu mo benga ke moko. Asa la vine bongo.
Ah mais mata mutu. Ah mais maka mutu te nazo ba vérité bato mutu amon ke wa contredire ngaleka. Pour maman ba mo santé mo asala na émission na oyoka maman oloba. A oseka kutu. Mo santé na vine na mutu te. Aboya na maka. Akenda na vine na mutu te parce que alba na mama ngama. Mo santé ba via ko benda na simba biso to lobaka akoka ngote. Azal déjà une fille timide. Yanga boya kana yeba kamna yo kenda ke zonga ete so ya bijou wana oyeba ndeni ke mo santé mo sa paperi ki non. Et ça ma bongote. Et ça ma paperi ko ba mona na commence na bijou la reine. Et ça ma ya bijou azolu ko ba site ko tourner. Micho bozo afandi na ba chanter o maman Monique place paperi ka landelaka. Taka moni ya bijou azoleka. Pona expliquer no tango elo saka ya bijou bakuta na paperi. Micho c'est oh la reine ba solo le na luka ba site. Micho pas bien yaga ba site beza o vient na mo ala Luanda mona maman Monique na Luanda comme ça. Moi pas si paperi ki na bijou ba ko kuta na bongo. OK boki ezate ko ya bijou mona ka mo centre na paperi ki après envier paperi ka beti mo centre mo sinzo te. Ezaka bongote. Et puis paperi ka lingi ya bijou eta ke mobalo nga mwasi alobaka nino vérité. Ako yebisa bijou vérité na reta ke na le kara na film pa théâtre comme le centre mais babolingo ngana to za na ngo ezate o to sala na ye. Paperi ka expliquer ya bijou vérité. Ya bijou eta la big bon. Eza ngo pe normal. Mutu moko erike ya to sala kana biso kala ya bijou lo ezate. Ba solo la bongo mo centre na bijou ba na ba na rankinte. Makambo bon nga bo kundola bo rappeler batu bo sala. So boyemi na makambu te banda ko elala mo pe boyebe tanga ezate. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est loko yo batu puis mutu azu atekela ese makambo yo. Azanga mutu motema mabe. Alika ka sambusa ekende zonge kezonge ekende on peut zonga te. Non, e ba pende ni e pa. Pardon, e ba résister. Te ya ba ka kota suma ba comédien te. Mais na fait Caroline ndaki. Na te so Caroline na loma comédien wana na invité. Ya ba mama comédien ko tate. Donc c'est ça. Non, ils ont des bons monsieur, tu comprends bien que ba YouTube za poto ne ba ngopel sa moto na likamo. Ba bango siko ba pesa pepa mbate po bato ba benga sa bango. Tant ba ici bango pe le ba sala mutu ya bagage ya bien ke ba na poto ba sala makamu vraiment ke ba pe mena Macron ba sa banaliser propre ya kitoko te. Ba sa banaliser ka na biso bato na kinto le ka bango na mutu ezo fonctionner ale bu. Ba yeka ba yindi se kezongi eza dossier akala. Ba bilika ba $5 et petit moto ya bijou muta sali ke po. Na landa ki mwana ya bijou azana na rapporter bijou na faire le baraté ya bijou a monter tout ça bijou ko connaît mambo le balobaté ba ko côté na buzo ba ke ya bijou mtatine pas c'est pas une analyse fait ça pas ba lobele par rapport to lobela qui est déjà dans mariage est-ce que toi tu comprends na webi mais ça la bango bien ya bijou le kebi mais ça la qui to côté et ça ira pas au contraire et ça eloko qui dans la eloko bat banga ba sala ngo ba reseza eloko propre ça plaire mutu kitoko et ça eloko pesa no ba tukana mutu afani ba ko ba finge kuna bobe on lui par rapport quoi banaliste c'est là qui par rapport à robe ba d'autres pas civil et là on le sur ma bébé celle voilà batika bijou tranquille les a rapport monté na muta aussi audio qui était que la essayer ndia gabe azo kongola mabonga cadeau et parce que ça ni tant niveau peut ça la ni c'est comme $5 de bibi kuna na asbete nega ya gabe no bela ba contribution pas gabe za chocho yebi bo cha ba mbongo pona muninga contribution tout consort bazui audio na bateke et c'est pour ça là nini bon on a audio bon c'est la contribution pour la fête pour ça là ni nanga yebite ke lelo comme la ba groupe ba kanisa mo ba somela mtukano et ça lo kasika to bon la ke tani niveau mutema mabe tani niveau kongola lo yelo mo ka ba finga mutube et à sens té ozo comprendre oya bijou ta sala non wana ne na contre ko ba ke ya bijou ta bimisi ba audio ya bijou ta linga ba sa bo pa tombo ma oh azala déjà bijou la reine ti lelo ada bijou la reine. Donc ça n'a rapport te batika ya balibala na ye na mbai na ye ba fante pesa bango chance ba sa foyer na bango c'est tout mutu azela tana e mo santo azale ka bijou taka na soke est possible ka tana analyse ça mi ke bijou ke na oyo ki amata parce que ezelo ko grave te ba se comprendre ya comment na ye nga pa zalaka ya nga ya mais est-ce que ba ben ça peut mon sang na fait oui mais na vous ba ben ça ba pesa bénéfice tout c'est ça soit ya kate peut-être non aza mutu wane no yeba te ke ya kite pona nini mais ana ngote ke so ka kite pona bomanda non taka na sino ke esa bat ba kondima ke depuis temps ya bijou ba sena papier X5 ke papier ke ça peut mal mo sang est-ce que bosi boyo kango et yo kana te pesa na olika pesa mo kizunguzungu te eza ngolika ba polémique te ba kuta na ba tournage ba sola ba tourna kitoko eloko ezate ça va parcours à vie c'est ça. Voilà, j'espère que le message a été très clair. Alors botika ba polémique à la camp et que ça l'a pas trop bien. Donc voilà, j'espère que Mututu a tiré les leçons sur cette affaire du Kamba qui bombande des parce que Mututu a mutu ati
Donc, tu as quand même appris ce phénomène, c'était dit à quoi? Non, il y a bijou pas qui a bien ça qui est. On a évité surprise, qui était pourquoi? On a évité. Ok. On a roulé bah qui pour na boyer, ok, qui pour na likamu, donc on a évité mais sauf qu'il y a bijou c'est na bien ça parce que na moni ba muso ba lise boy bazaki qui wana. Bo so bien c'est que tout ba collègue bo président na. Mais bo so la ba lise boy pour moi ba fana pe côté. To sola qui, to sola. Ah to sola. To sola qui, bona no check kateko ke soto na lo ngwana na kete. Bon so ndeli. Yo za na table bon koto. Nazaki boyer mo Paola. Aleka qui je crois force na wana e abetika mkongo to tem dondo sola. Donc c'est ça. OK. Merci. Et puis na ndenga mabeto moni biso ba ta TV en fait na tara biso tout. Ba ta TV tout on esprit mo boye to sola bien barezi. Mais ça to yeka place mo boye ba mo boye. Ça ko tabagala. Na so tabagala no chelo ku to piske yo. Oh. Po 12e mboka na taka mona matongi. Tala ka mona matongi na ebisi. On comprend le sens dans le lobby. Donc, c'est un peu la bande de super Lisboa. Na Lisboa était belé. Ça peut na chroniqueuse muso azana to sola na so pe na mona ka koti boya le danga dans lelinga. Et besoin dana. Da. So ko fonctionner hypocrisie qu'on est na lingate. Ngaso to sola te, il faut ba ke to sola na bisoté. OK. So pe to sola ka. Il faut ba ke to sola. On se comprend parce que via le lo comme mutu bo sola, tu am so moni azana ba camarade etanga monio asala kwa kara so pas expliquer ba dio no bandaka e. Ngaso bloko na edenda. Yo so che de gala nga ko cho ata 10. To tika fait bon je te jure. Na kamoya kanga oh, jango ke nande boy ah. C'est ça. Voilà, merci beaucoup Nana qui n'a déjà chuté. Mais tout fondamentalement parenthèse, il y a Fabregas Maestro, un musicien congolais, un musicien presque tout bakimi. Chomi kande mutatika. Na merveille puis na brem na nena yoki. La biku tu chomi patika par les canets na poni. Wa de ramo. Pela toto dika, akata Belgique abine botai chomi atika la les canets na poni. Ngabise yo zala ki abi oh. Petinga robete la yo. Yeso da sa bete ma poto so na tete mabi ah. Comprendre raté na poto donc madame no yebi do yena na poto na adinga tenga contredire kampo donc elle s'est ngabi chemin les kai na pongi nga tikali et ça lionde donc et ça passe ça même ba musicien et ça passe parce que ça rapport koki mana bango ba décourager ba mission et belé ou peut-être bana ba boule ba mission donc ça dit ba bomeli ba ndekota ya bokese msuko je te jure oh mission atate match de faire mais maintenant ba mission ata 4 bazonga on ça attendez tala eloko ebangisi do ba bomeli ba namna tamta ba focal ko Angelu po ba meme poto ya passe donc ba sali kitoko te oui mais ça voyage à Fabregas c'est pour approuver peut-être ma mission sous te approuver te fabolo déjà na kakine na ya mais ma mission ba ta conseil biso tout le monde qui et ça prouver banani azana na ibite nga mona nga sala te concurrence na batu te na ko télé te mais côté moi m'amener na mona sala ta kam ta mi benga ane villageois eso be ba villageois sala mambo etalika kimboka ana temps ça maman na te les ara ke bandeko ba kimi mais ce que le fait ça va passer na moi si ko tourner baba masa tatangi mingi to balo et moi d'âge mo balo babo soit dans ça ba kimi mso ba kota mabala magem bena mo ba sabe campa be mo ça na kishasa ta passeport ça était era ke mission de service parce que ba kena mission de service bon si bo kimi sineti o ana moi sina na ni Christelle na ou te pa Robino na Christelle ta kimi so ou te pa Robino Philo na kana ba soki na Maroc soki na Akimara déjà Philo Akimara déjà pas Robino outi pa Robino ke pa fa femme me ba kedeka na mboka ngoni na bosani yango Akimara so Cameroun Abidjan pardon Abidjan na Côte d'Ivoire Akima bon so confiance ni on fait ça non comment il peut le mususu loro pe ba président ba monara mais so fo ba mona bloc comment na président mo groupe ou bien ta orchestre dans 16 mois na mise ba ou meli ba kembi ba réserve cop mo abero ya on a même bateau ba kemba ki o même ba bangote parce que ba Christelle na kata ville no va beta ta 5 mois et là on y a memele ke poto en vieni ka matama oh je te jure et là on y a vienne parce que ba danseuse ba ou meli na yo ba bini ba kembi ba ba olenda ka wana ba ko bouger mais oh eye kaka to ba ite za chance na chance colonel to bo raté mata pe chance ngo e bunda pe bato ba kemba que ça ça ta 5 mois te mo memi e ba danseuse ba tikala ki na za clair so ba la e ba lo ba na maestro azui ba lo ba zui oh e mo mi ke ba lo ba zui na ka me ke na ngande ma na ba théâtre oui oh ba lo ba zui mo ba lo ba ngo sko bo e ezate ozo comprendre qui to côté
bango mso bakimi wana bakota mabala na bango maga mibala ba basanga mbongo bengisa ba bazuka makasi po bakeba mission de service siko ba mission bakimi po ba sala ni po bozana ba talent na bino ya makasi ba rezi bakimi po batika kuna ba sala nini na babea sa deuxième pote ko ya nene ya fa bakimi teto boy na biso te oui bakimi lata vient na ko beto sabine ne bakimi fa grâce bakimi ne mboka bakimi RDC Bela ko beto sa bomanga bi obotai. Na babi filo déjà ba neko kemba nene. Teto boite. Na okipe babi filo na okema na la bilala. Keto mote na longo na bango na épargner. Ba basi bokota ka mabala. Bango ba le ba sakuna te bakota mabala. Oh. Bo ero bazar. Ba rompo bota. Ero bazar ba bota na bango kepo basom kana ko bota kuna to bota suno ka mukanda. Avantage apoto ne yango na ta babali yote. Donnez la balu ka zemi mbang. Maman foot mo ba bi merveille ya madoa zemi na. Bon. Ngana okaka ke bakenene pepo batika ye na poto ngana okaki parce que chomi to sola moi bien OK bakene po batika ba to ebite na moment oyo soka ko tika la kaka soki be ba kozonga ne wana meteme bazeme en tout cas wana nde na ebite ngalo balikambo yo na yebi ozo comprendre donc pour na ba danseuse kana bango to le parce que pour na ba musicien ba rezinga azotu na ba musicien botika na poto botika po sala nini ba rezi cop no yango yo ba memi o place mo ke ko filmer okimi kuna peut-être pour na ki chroniqueuse bonga na pe ko to kendele ko to tie la caméra ozota ba camerounais ba lo ba ko tie so ba élément avantage de yango so musique ese ko kimi fa ko yemba ese ba ko sala vie na lo so Villa Nova de ba ko ko ta mo kayu baba na bango ko pa poto yango ne peut-être siko Beckham po ba bi Beckham pa kimi te Beckham kimi po ba lo bi na Beckham kimi président Beckham atikali président groupe Beckham akimi te président hein te bon to que non équivoque Akimi balobi Akimi balobi batikali kaka Chomi merveille ya Madonna Brenda balobi bongo Brenda la danseuse to ya na balobi so Akimi te non ya peka pa ba reto bongo c'est to que na so Akimi ndeti Beckham okimeli nini producteur na yo maestro parce que Beckham na moment photo ba vérité comme là ko bunda po ya katikati ya babina filet na ba ibratol o kabol bango pe ofandi kabol bango po fandi na ba biso to fanda na ngwende oyo ko kabole bele na kabole bele tala tira ba ko motanga ko kwanda ko ezika ya ba ni ya fandi pe boy so ti olongo za problème ya on est likambu so Beckham otiko kese no awa ba musicien na ba danseuse ba zelo président na biso a voyager yo tika le so disant moi ça Paris a moi ça Paris on a Beckham tango fanda kia bana kala po on a bengisa kiote so ofandi na ko yemba no kitoko na oba manoko atala na yo obenda kanoka be tango na zobondela yo zo tala no mo chano kitoko maboe o lo ba to yeba Beckham te ba comment reconnaître ba comment champion ba statut obunda lelo sa musalo kitoko lelo comme okepe ba poto net ba bina filo ke na propre effort na ye ça dit poto comme lelo kwa bike ne bizo tumbolo ta vidéo te pas okimi ala bien pa ninga kimi musupe na bosa ka kima na ngola akima pe na ngola biso to yo beto ebite ba kima na ngola to ba mema ba papa gas ya bina filo kima na ngola o wana vient na so ne mena o moni na ndia mabete na profiter un peu ces messages bina filo ya banda ki bato ba ba yebi nene mambolo ba abimé kitoko président zonga ndozaki na ndenga bien on dirait comme kota mais so comprendre comment kota ligne moi bata kento bata makujo c'est plus mto ngo sale kento place obiso tout oyebe bima vie comment ye mutabimisa mon maître kota père ne koto ngo sale ba guerre kitoko te poto mona ka fab gasa voyager olobi autant yo voyager yo mais la bouchon na suka nango ake na kasa okemela bouchon na Paris o meli pe bouchon tisco na oui ake pe ka Paris e kasa lo ete abaki soki fab gaz ake na musicien ya ko bouchon kufa ta niveau to o mo person ba ki bo moto mo si là bas c'est ça papa na yo o lelo ba ba ke oui ye mon papa do ba l'élève d'un bon ata yo moko tena ngake mingi ya bina fili et puis ba comportement bien sauf que né on est ce n'était ka so ka bureau ba banande baza ce que que changer bateau zong sa bateau banana bango ba vrai bateau banana du jour kitoko ça dit ba otali sote ke bila keli mabe o comment ça sko mabe o c'est yo to c'est ka fab gaz amemi quand même ba mission to moni so yo ga ba mission ngolo sundo bango mo repoto ozo comprendre so to yo bo mema bango yo ko to yamzu des jours ezebele to ke na bango to kosi a ça ngote ye des jours ezebele ok bien bango te alors kuta lobi habita on mema mission ne asome bo mito ba ki mater le kuta poto ya mutuka te tout la brousse poto ba to sauter na deuxième niveau on l'a pour rien c'est le même peut-être animation concept les gars mais ça garçon bato bakanga ki wana babi oyo peut-être kiso bisa fabrication il faut bakanga ba filmer bo te ya ko kimisa bango te bango ba plan na bango ta ba sauter so ngane na regretter na fabolo fa ibala la ta na 6e niveau comme ça ba okima ba buka da buka ah bon sauter bo kolo obika o maman ka
mukolo muto akufa yebana te prezo ke là ça bon na deuxième niveau tanga yo so na bela kima na kima na deuxième niveau ngata na troisième niveau kima to ça yango na brique Voilà, ça va dans la 6e barésie, na 6e niveau. Tango tag na boye. Ah, so na meki na ko kufa pe ba kuninga ya tika. So maestro ndati amtwa ya confiance apesa pe ka ba batikali bolingo. OK, là ça va na deuxième niveau, ata yo moko, deuxième. Donc papa muki ba chamuki, mais baza kaka maele côté batikali li côté batikali baza kaka maele mais et puis c'est passer ba résultat c'est comme ça li passe pour ba démarche ça mi pour ba zo ba visa to éviter nini maestro ça qui passe ba visa ya on surtout ba visa on peut le pesa mana passe to éviter ce que ça mène donc so sim c'est ba buku ma pango to ba te on ne sait jamais to che point donc les ara passe parce que pour ba kangeli ba neuronio surtout ba projet pour to les mambo les surtout je n'appelle même na mission misa me mamna poto il est insulté Gina sota ndeni mais ya sali vidéo ba président na ki matin ba ça c'est ba vidéo bango nyonso tout wana ba ça ba vidéo mona tout mona ba 2 jours 3 jours a tout na ba ba français ba zo répondre après zelo côté ba boya mais kola motema moto ebite nini o moto ça lobi mais ezaka passe bo ça lève vraiment passe pendant ko kabola moto ça la VC to nini vraiment et là ta tomo bien Fabrice o même bato na ba misa na poto na décembre quand poto ba décorer poto Nathalie qui audio c'est Noël. Abi Mwinda, monde en couleur. Poto. Paris c'est magique. Paris. Non, on a bien Paris. Paris. Mais que tu retournes à la pire bambote. Voilà, mais quand même, tout le monde peut fabriquer malgré Michel Bakimi, mais bête quand même concert. Non. Et par après. Oui, en tout cas, maestro vraiment. À côté d'un deuxième bateau, c'est que Mikolo de Babo et Batba bête, tout le monde est fallu à bête. Il n'y a pas bête quand même, faut que bête les maboko. Ça les planter et tout. Ah, Betty, maman yango ton dimaka. Oui. Mutabaka aux $1000 à quand même à ta 7 ensuite. C'est ça. Ensuite déjà té. On le met bien. Ah, faut faire 1000 wana nyoso. Attends juste 500. Et puis voilà, et puis dans moment où ba oté mais ba combattre ça faut la mise auto ça clair, faut ça 1000 à 700. Parce que moi qui sale en tout cas ba villageois ba laxi ba na bolimo fa bolo. Akena ba na système en ligne. Tant ba combattre ba ozela bango na hello ba koto concert et beta ma ba na 4 concerts ici. Bravo, un petit concert. Oh, un petit concert beta mi to mo pe ba tche na ba page na bani pe ba passer des émissions, c'est ça. Quand même pas ses alliés à perdre mais elle pas que dans la salle yango. C'est ça. Voilà, merci beaucoup Nana, comme l'option na suka bambote na yo et puis comme conseil surtout dans le Cambo oyo ils les cas entre Batouné Baro interprété sur Bijou la Reine rapidement pour que to chite na biso. Merci Barési, na baka pona bat oyo, botika Bijou tranquille. Entre botika vraiment tranquille la fanda ça la vie na ye, a comme les gens c'est-à-dire là tinzo to ya c'est comme on héros. Alongo Bijou la Reine. Azaneka Bijou la Reine, malonga Bijou la Reine ya makambutu. Elle reçoit la ti Bijou la Reine comme Bijou la Reine mbamba do ça dit la ti lamba ya sika, asali vi na ye mususu. Ouais c'est le cas na micho azana mbanda ya mosantu te. Mosantu pas mbanda ya Bijou la Reine te, eza mambo c'est le cas mambo lelo te. Taka 2014 ti 2016, tozana 2000 combien. Les mambo il fallait pas que batu ba lo bango po eza na olika gravité et pesa pe mainda te, batu ba sala ngo analyse te et pesa na pe mokileke zongi pa ba. Po no mande boyebela ba comédie ba bomba que la raison so li kamo ya ndoke nezo mais bino ba internet ngo boyo kango déjà c'est ça dans le cas boyo kate c'est que zelo côté ndoki wa ke ko pesa kuna pe batba la musa yom to yeba mo santo za petit ka ya Bijou la Reine otika la petit na ye ya Bijou la Reine za ya ka ya mo santo toujours on okuta na musana bango bano sa peka musana parce que bakuta na déjà batuna kitoko baza ba mandate donc et botko créer ma remplace ma rambozate to lukanzambe 2022 to changer ba comportement so moni ba loka lukanzambe bonde banzambe nga défaut na ngeza boye bono ko kotika te nzamba ko salongolo donc c'est ça merci aussi na yope Barési merci na batutu bolandinga awa côté na lobi malam na mabe j'espère bo benga ba commentaire pe ça na bien bo s'abonner vraiment pe Nicolo ya liste officielle musale ça makara toujours d'être ensemble ça là kuna mafinga te so vérité les amboka nene botay to lo baka vérité na ngamno makasi la famille de nene botay na ngamno makasi bambote na mno place nyonso bozali bambote na leketu Kevin les jeunes patrons bambote na yo ba bon séjour na yo kala te na rata mboka babi to yo kate na village panda moko jour ango to yo kate poto yo karapete déjà donc bambote na ba place ozali bambote na batu tout bolinga nene botay décembre yango vraiment ba fleur nga lingate na bona fa na WhatsApp na mona fleur ba fleur yo mona code Barési ba fleur na lingaka te ngata ba bolingo ba fleur na nga lingana nguti non ça ni na fleur
Amlo bindele botika bindele kuna donc na bi ke déjà tant dans ba bolinganga ya bo se ka pona bi ke ba code ya na ngonga mona nzambe so le late donc ba mbote na mino tout ba to bolinganga ba mi bange batumba show batumba love ba cook ba famille bota tout bo benganga bo commentaire be miso bo benganga opianga ba conseil ngapena linga mino ba bon séjour na Royal Matuta balobi charge à Londres na moi ça déjà na ratsa kin pourquoi pas les lois comme appelle charge à kin pour babi kano makambuka la tête okuta na Royal Matuta ba bon séjour na donc na ngamo makasi ne bien peu bolinga ngai donc merci. Voilà. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à tout le monde, portez-vous bien et bon tour de programme sur Exemple Télévision. Bye bye. Likamune zuyo sai. Naza bakome bela minene na vie na ngai. OK, ils ont nécessité quoi? Naza pour sa prière. OK, nga naza homme dédié. Na pasteur Madison, na Evraka na les ambassadeurs pour Christ na Courneuve. Na moni sona bonde la kana ko ko fukama. On a bonde la kana. Père de gloire. Merci pour cette opportunité, Seigneur Dieu. Naliko pamela nyonso moyini na kati na nzoto o nyonso zali ko ronger ba problème na ye Seigneur maintenant naliko non toi courage ma sœur. Makambo moina ngai kolo Yeswe na bengi ya Sungaka ngazango nyoso koyo na pengwate Kombo yo ebikisaka Kombo yo ekangolaka Kombo yo Apolongo nyoso ekofukama o Liboso ya kombo ya mokonzi Kombo yo epesa malikolo na se kombo yo
ekangolaki Daniel Ngao kombo yo esekisaki tabita o bazanga mabota apesa bango mabota o yawe likondi na moto yesu yaya tambo yo apesa ngabo ye papa mama. Je suis reconnaissant na maso sala na libota nangaye. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi nangaye. Je suis reconnaissant na maso sala na libota nangaye. Nsamboyo nanyango koko wanga na kombo na yo. Nanya koko wanga na bomoi yo tozala ngoso kiyote. No, papa, papa bandeke na likolo bazotatola yo bambisi na mai bakonetola yo banyama na zamba bakonetola yo oza mokonzi na lola maravilhoso Pai, maravilhoso Jesus, maravilhoso Deus. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi nangaye. Je suis reconnaissant na maso sala na libota nangaye. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi nangaye. Je suis reconnaissant na maso sala na libota nangaye. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire.
yaya nde toyokaka baexemple à suivre cette fois-ci exemple TV si on voyait exemplaire en nzoto na yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV kitoko, rien à dire.